ABC One Television. ABC One Television. ABC One Television. Le leader en actualité. Mbote mingi balandi ya émission na biso analysons ensemble bisika bozali na tombeli bino vraiment le sako bisika tombeli bino na betando na bino eke pona kolanda magazine na bino otomesana toujours comme la bino ba vraies informations. Lelo nazali na kati ya Fikine précisément na kati ya Fikine. Réalisateur na biso meka ko balancer un peu les images en attendant que nga na ozoloba. Meka un peu solo là certains points par rapport ya mambo et les kanakati ya église on a ça précisément vraiment nakati ya Fikine il y a un peu de bureaux un peu partout na meka ki on peut na bimana balabala to meka solo là na bande ko na biso o ba kopesa biso maloba nakati ya micro nanga. Moi c'est Clarisse Ouetti, il y aura toujours derrière un grand homme, il y a toujours une grande dame. Abonnez-vous massivement, likez la vidéo, aimez et vous ne serez pas déçus. Na ABC One te aura toujours Yesu Christ motona yambo, Yesu Christ le yende mosapi yende ya liboso avant toute chose. Yango elongo na ABC One Yesu Christ motona liboso to sengi ke nzambe apambola biso durant cette émission. Lelo na na sujet jour J-4, hein? Aujourd'hui c'est les 11, non? Jour J-4, jour J-3. D'ici, non, jour J-3, aujourd'hui c'est les 12, bientôt les 15, retour à l'église et Zozonga. Ma avant retour à l'église et Zozonga, ma kamabimi moi bimi ebele. Bah il y a $30 dans l'église pour désinfecter l'église. Chaque église paye $30. Et te baptême ibeko chaque église est foutara $5 par chaise. À part ça, il y a un prophète qui vient encore de nulle part à outil Israël. Azako senga ete batuba somba ba kashne prophétique. Na habite ba kashne prophétique wana rôle nango ekozala nini. Yango na kati ya micro baladeur nanga na omekampe ko tambola koluka. Kotuna mituna na peuple congolais. Peuple congolais o akolinga ko pesa ngai maloba. Papa sotanga musika na ya. Pusana kasi kondeko. Pusana. Pusana. Voilà. Mbote papa. Mbote maman. Boni. Bien. Kombo nani? Comme on a exaucé. Oui, puis que l'église est le 15. Ouais, on a vu qu'ils sont à les 15. Est-ce que on qui sangoé te ba sengé te na ba passer ba pesa $30 dans l'église et puis ba pesa $5 par chaise et puis ils ont un prophète moko aye pour na ba kashne ba somba ba kashne prophétique $5. Non ka ki on mais non ka on flou moboy. Et puis so ya ndeni makambango. Prophète moko aye na ba kashne prophétique a senga ke ba tu ba lata yango soko lati yango oza prophétique oza na protection et puis ba futa ba $30 na ba $5 dans l'église okolo bani le temps que moi na mboka ta que chrétien. Ta chrétien makamona iza malamu te. Baltika kresko ke mawanzambe bateka kango te. So ya mawanzambe basola singa basinga mbongo te mamana bateka kango te. Conseil na pesi ya ngwana bateka 26 l'église fongola tous on est tous alaki ambiance nezo ezonga normal. OK. Voilà, merci beaucoup. Merci de connaître autant mingité. Nazo pusana, nakutana ndeko na ngai. Boni papa. Pepe maman. Boni yo. Kitoko. Kombo nani? Jonathan. Jonathan, merci beaucoup. Est-ce que vous avez kamambo ezole kana avant ouverture à l'église? Oui, nazo kango. Point de vue nos amis. Ah, maman nzambe za passé. Ça vraiment passé. Biso doit être bon habiter hein. Habiter ceux qui peut-être pouvoir on est changer makambo. Et to yoki babi ke papa c'était bazolo kambongo pour désinfecter l'église bon. Bo ba mabonzo bango bazwa kana. Magi to aussi na confinement ba bongo ba no kota kaka. Ba un peu ça là qui. Bazo senga su ba mbongo bon. Habiter vraiment ceux qui to suka na mboka on est penalty. Bongo passe prophète soyé na cache né prophétique. Ah. Maman, parce que ba mu bela maman nzamba ngo makasi. Bon. Nzambe moya ka kitaka na habiter donc osanga mangamba rolo ba ezo sala ngande pasi ezo sanga pasi makasi omona mama boye cache ne prophétique uti susu wapi vraiment hein to ebi cache ne prophétique uti wapi donner na lati boye na habiter hein prophétie nango na kati kenini ke coronavirus elungwa ah bon pas benga o cache ne prophétique bati ko mbuye biso ko mama na ngai bati ko mbuye biso hein cache ne prophétique jonga uti na wapi uti Israël Israël apesi pelo nyango bien te na mona oka ndeti mais ensemble la ba cache ne o tekela ba tout $5. Ah
Pour nga mo pena ye moko na ba ne ba salela ngo ha poso a na ngo ate asuka da ebite po nga pena so mo na go finga na ngai no go finga pena eza en sens te papa merci beaucoup ndeko voilà tozo pusana kaka tokutana na bandeko na biso papa boni bien maman boni kombo nani comme na ngai frère Levis oui frère Levis makambo ezoleka na mboka oyo bientôt église ezozonga basengi ete bafuta $30 pour na ko désinfecter basengi pe isusu nini oyo $5 par chaise olomoni onde bon pour la nga mana moni yango eza bien te tango basali confinement babare no sala te l'église no sala te pourquoi bafungoli baba basengi ma $5 te mais l'église basengi $5 mais biso na kata église tozana pour na gloire nzambe o lelo ma de ko ya na mboka pe à travers église église pesa nini épargne ngo longo ki côté mosusu mais na kati ya bar ya lokumu nini ba sala wana na kata bar to mona ba kota azana ka chinete batie ba lavabo ko maboko te mais siko baza ko se protéger ndenge nini siko pour na prophète soyé na ba kashine prophétique a uti nango Israël omoni onde nini bon bible lobi boye Bible lobby aux yeux fêlés, PSAP au fêlé. Mais tango toi qui m'a de comme la biso nani ya coronavirus, tout le monde a bakashi prophétique là été. Pour ceux qui la nzambe ne muto a révélé pasteur on a avant ma de kota. Na début alinga zo bakashi prophétique na angaka bolongo batu nyonso pour se protéger comme ici Israël ko joie. Na Israël pour ya teke la bana nzambe baso mangote. Wana commission wa Musa sikoyo escroquerie na kati ya évangile. Mais pour l'angai na lo ba pasteur aux gens on fait bible aux yeux fait les pesa pour faire wana bazali bana pe ba nimino ya etonga badimba tiaka bakso de gasi batiaka pour na papa na bango etaki papa bimaki libanda wena bakashine pas boni kimi ezali maman mbote boni yo ça va kombo nani kombo na Dieu donné ça Dieu donné papa oyebi que église ezozonga dans 3 jours bon église soki ezongi tokosepela mingi po sans Yesu sans Nzambe mutu mususu azali te tokama kuti bozongisi babar mais église ezongi te neti biso ba choriste ba yembi to sa ba répétition te to sambila te mage to sam na banda ko me lisanga eza malamu ko sanga na baninga so ezongi za malamu mingi to sepela sikoyo avant église ezonga tata mokonzi ya oya gouverneur ya ville ya Kinshasa asengi na $30 na église moko pour na ba désinfecter yango et puis na kiti moko ndenge yoza choriste boy yeba ke fo église na mine futa ya bino $5 ya ba choriste na batu nyonso baza na kati église oyambi onde bon eza mabete mais l'état olemba na futa $10 te pona église mais église olemba na futa $10 te yo mone nango eza ngo mabete mbo eza mabe ko senga droit wana te oza ko se contredire ko senga to ko senga te lo ba bien ko senga te pona nga ko senga $10 te po église ezongo wana communauté o futa nzamba mande po ezongo fele ndenge za ndenge akangela ke ndenge bazongo selango maman Chantal oyebi ke église ezozonga na yebi église ezonga le 15 voilà mais eza mibe komoko eye avant église efungwa il faut ba futa $30 pour na ba désinfecter église ezalaka te batika ba pasteur bango moko basala musana kati église bapesa bango ordre bango moko ke basomba biloko ba désinfecter église ezata ke gouvernement ya ko désinfecter ya désinfecter na nini kana ba javel bazana ngo wana eza na sens te batiko déranger ba église bon l'air babare efungwa ba désinfecter bar ni to yeba o ba kenaki ba désinfecter ba base ba désinfecter ba bar po ba kokota ka na église batika ba église nde yango ezebikisa biso yango tozo kimia na mboka o Bon, on est balobi chaise moko $5 multiplié par nombre ya bandimi na kati ne. Ezalaka te makabo sala ezalaka te bakene kotanga nombre bato bakota na babar. O bazo sala mobulu, bazo buka bakiti, bazo bundisa bato. Mais église ebundisa mutu te église mutaka sambela zongi na ndako na. Batika makabo bazana ba besoin église sambela te. Balika babar fonctionner ko ba fungula ki babar liboso église ici. Balika babar etika na église ezala te. Batika makamo neza malamu te. To mona ngeza mabe pona ngeza mabe. Na yebi sona misusu ba mona malanga na mona mabe. Bon mutu na moko asuka pona na zo tenté eza prophète moko uti Israël a teka ba kashine $5 a benyango ba kashine prophétique. Aza muyibi prophète wana. A uti na nuwa azana ni ba kashine biso to la to eza kashine te ya yende kashine. Papa Trésor.
Papa Trésor, na tout na motuna moko par rapport ya mambo ya église ndenge zonga parce que les 15 à église zonga. Mais ça mi be comme bimi avant église zonga il faut $30 pour na ba désinfecter et puis $5 par kit église pesa. Information est vrai? Oui, il faut qu'on désinfecte l'église. Toi tu na évelé na église. Ce que ça bon c'est ma bête. Décision où tu n'es pas gouverneur et tout. Ouais, c'est décision, les informations bien. Plutôt décision voilà moi. Ma terrasse c'est fouta qui $30. Ah bon, ma terrasse c'est église, église vraiment. Batba kotara, tamoulaï, batba oumelaka. Et puis tout comparer église na terrasse pourquoi? Ce que ça bon ça ma bête, $30 pour désinfecter. Et puis $5 pour foutre en nez. Par chaise. Le mois ou bien par an ton nez. Il faut $5 par chaise. Par an, ce qui est bon, c'est ma bête, c'est qui toko. On a ni nous soutenir l'idée à Mokondi, à gouverneur. Mais contribution à l'église sur le plan financier, dans beaucoup d'années. Pour l'économie, on a plus de matin. Et c'est ma bête. Et c'est ma bête, ceux qui vont vraiment soutenir le gouverneur, ma casse. Voilà, on s'allie, liaison pour voir son abonne, ça tombe. Mais oui. Mais l'église, il faut pas contribuer à ça. Et vous allez bien pour mais na bien on peut faire ça à misala. Et à que vous côté mon côté batbaliango ou ande mabe. Ce que ça bon voilà tout le monde a besoin d'aller mawa à venir qui quitte. Gouverneur Mokwana a lancé des travaux. Ba fongo la venir qui quitte 24 novembre. Et puis na fonds propre le gouvernement provincial l'autorité de vie. Ça m'a bête. So bon on est ça misala bongo ça m'a bête. Bon maman doit être sachet. La coin bon foutre ticket chaque jour. Bon pasteur à côté va bon ça millions. Pour chambongo pour l'économie mon ce matin où est le mal. Et ça m'a bête. Mais et ça prophète moro pe bon on va cacher né prophétique. $5. Voilà théâtre, il y a des prophètes, il y a des prophètes comédiens, il y a des prophètes commerçants, des pasteurs tout yebi. Oh bah zo église neti cop na bango liboso. Or c'est qui tout côté. Ya wana au soutenir idée on a pour la ramamba. En tout cas na soutenir gouverneur à 100%. Mais la retour mon quand même. Et ça musala. So qui ko pasteur va au foot bien. Mais et que no sala nini voilà. Et ça musala ya te ba chango pona evi misa poche na bango wala mabe. Voilà mabe bali yango te to bi ke chef de l'état ngolo aza mo zo bete état de droit. Or le mongo Kongo ba okanga ye. Côté le chef d'état ça ba blague. Kombo nani? Kombo nanga Patrick Mbala. Orolo banini par rapport à marambo ezolekana ko désinfecter église, il faut refuta mbongo église, il faut bando futa droit nango $5 par mout. Ko futa ya église to ngito yeba mbe ko na utie pas l'état ou bien outwa. L'état pour marambo c'est outara pas l'état. Bon. Tu sais bien que les sols et les sous-sols appartiennent à l'état. Ce qui l'état est moko a jugé bon que il faut que l'église et banda ko foot et côté ça na mbongo ezwaka. À côté ça moi quelque chose na caisse à l'état. Je ne trouve pas là où il y a les problèmes. Il y a des problèmes. Ouais. Bon, les camarades désinfecter $30. Bah ça là on a terrasse au moins. Mais pourquoi seulement l'église? Pourquoi pas ça va pasteur bango moko ba désinfecter l'église avant l'église Bon. Na éviter ndenge décision na ezwami. Est-ce que décision est outil pas ya mokonzi bien outil pas moi. Tant to tie micro to loba boye, c'est que tu as une information. Donc tant tout le monde au répondre. Pour ton loba fausse information tu es sur le micro. Oui, tout à fait normal. Ngapé nazaki informé. Nalandaka information. Est-ce que que Kasongo autiko loba ba pasteur ba respecter ba limite ya église ou ko respecter te fimbo bengi bango ba diable. Au lundi parce que ça va téléphone à battre. Yo le besoin d'information. Na lobby bien que na landaki information mais information wana nanu na landiango comme il faut. Na yo kiango te na yo kiango kai pana yo. Mais likambo etali ba informa nani ba pasteur Kasongo il doit avoir du respect envers les pasteurs quelque part parce que baza ba sala nzambe. Bisik mutu na mutu na posa na yi. Koloba fimbu c'est trop dire parce que na église ordre ezalaka. Nzamba désordre te. Nzamba ordre. Ceux qui bango ba moni qui parce que ezalaka to yebi que ezalaka na église o ezalaka na bato ebele ba débordaka ba bibakati na balabala. Bon, ceux qui a ba pesi ordre que toni to mona susu bato na balabala te parce que ba accident ko salema ba makambo ebele ko salema na kati ya balabala. Église ezalaka na lopango moko clôturé eza idée malamu. Mais
allo belango avec certitude, avec respect. Bon, wana maloba wana vraiment asalela on a kibomoto. En tout cas le pasteur baza batu oyo nzambe aponi. Il faut avoir du respect envers eux. Pour tenir maloba en tant que yemoko général, azan au général kaka ya ba policier te bisope to landaka pe makambo ngo bazoloba. Respect bien ordonné. Les Français disent que la charité bien ordonnée commence par soi-même. Mais si ça bandi ko tenir maloba moko boye mabe envers le passé, ce sont des hommes dédiés. Quel que soit ba mususu bako za la bazo sala makambo mususu oyo. Je pense que ça par rapport ya comportement ya ba pasteur mususu et ko kotinda mutu abanda koloba donc azo tenir compte te parce que na mboka na biso ba tebele bazu ba déception ebele na nzela ba pasteur. Ozo mona vraiment que ba pasteur ba komo tanga pe bango na ba politique, ba kotina ba politique, ba zolia bambongo. Ozo mona siko mutu moko za eza nani mongo moko afingisa ba mongo nyoso eza muluba moko afingisa ba luba kombo nani Maman Rose. Maman Rose oyebi ke église ezosonga kala mingi te nazoye mais gouverneur a témoin mibe komoro boye avant église ezonga il faut ko futa moi ba mikanda moi ba taxe à l'état ko désinfecter on m'a tapé moi volume OK atie ba futa mikanda moi ba document ba sala ordre il faut pas pesa pe mbongo pona ba taba pomper ba kisi avant to ke sambela mais normalement église il faut ezala en ordre église il faut ezala en ordre bazana mikanda na bango po boko servir nzambe na kati ya manguite nzambe yemoko tango azalaki awa Jésus tango bazali koluka ko futa mpako afutaki mpako donc ceux qui sengeli ke mikande zaleza mabete église faut ezala en ordre bon ndenge nani o général a fingi église o eko respecter ta robeta bango fimbu boso bandimi a fingi bango ba bino bo finga biso ba diable bino moko ne boza ba diable rolo banini ngana yoki yango te moyena na lobeza te pona yoki yango tango ya lobite te mengana yoki te hein naza chrétienne avant de prononcer les cambo il faut nazala na sur nango le quoi na yoki te moyena lobeza te. OK voilà merci beaucoup maman oko baksani ngai pour la membre église pour la makambo église ka ndenge ndeko nanga uti koloba église faut ezala en ordre faut ko futa ba taxi pour des bible lobi ke ya l'état il y a nzambe ya César nzambe ya nzambe il faut tout ça il faut tout ça ndenge wana. Il y aura l'ouverture de l'église. Qu'est-ce que tu penses par rapport à certaines décisions que le gouverneur a prises? En tout cas personnellement moi je n'ai pas trop aimé les décisions, je n'ai pas aimé parce que les églises c'est primordial en fait. Normalement c'est Dieu. Après Dieu, il n'y a personne. Donc nous vivons pour Dieu. Donc normalement, on devait commencer par l'église, plutôt divertissement et bien après. Ben, voilà. Maintenant, c'est étonnant qu'on ouvre les églises, les bars et puis on laisse les églises. Alors les églises sont conditionnées, ça c'est inacceptable. Ouais. Non, ça c'est... En tout cas, personnellement, moi je suis vraiment pas d'accord de ça. Tu ne partages pas le même avis avec le gouvernement? Je suis désolé, mais ça passe pas. C'est pas bon. C'est pas bon parce que normalement on doit prendre l'église en première et les autres on va les prendre peut-être derrière. Mais attends, si on va conditionner l'église, moi je regrette beaucoup. Nous avons un président qui sait Dieu, qui connaît bien la parole de Dieu et agir de sorte, moi je crois que c'est le président qui doit intervenir dans ça. Moi je crois que c'est pas bon. Pour moi, mon opinion, je partage pas, c'est pas bon. OK, voilà. Merci. Mbote. Boni. Malam. Maman, oro koloba nini na mitindo europesama pona église avezonga. Mitindo yango ezopesama eza mitindo nini pona yeba. Mitindo yango ezali ete avant église efungwama il faut refuta $30 pona ko désinfecter et puis $5 par ouverture et puis l'église ezala en ordre na ba mikanda nango et puis ba respecter ba barrière ba ordre barrière ceux qui va respecter te général Kasongo lobi akobeta fimbu l'église. Général Kasongo avant abeta fimbu l'église akendo beta na babar. OK. Soka bandi ko beta na bar aussi longtemps au côté en église. Comment se fait-il bar
bazo to samibe côté bazongi mbala moko surtout eloko ezokamwisa ntango bayoki annonce ke bar ekozonga avant église ezalaki nano bafete avant ke donc bonne année avant ke babar yango efungwama alors bato basepelaki koleka kutu mais subitement ntango baye kozonga bakomi kutu plus pire qu'avant nalekaki dernièrement na matete na moni donc collé serré à marque wana sans même porter les cache-nez baza pas même à distance bazo mela donc naebi kutu comment naebi ndenge ko koloba te mais pourquoi pas ba pesa ki nanu mibeko wana babar te ba yeba ko pesa na église pourquoi moto oyo abimisi mibeko wana ye asambelaka te souffle oyo azali kopema azwi yango wapi epai na nzambe te mais pourquoi bakotika nanu te ke bandimi basambela pour que ce qui mboka na biso ezota mususu ko s'échapper na makambo mususu c'est à partir ba prière nzambe aza ko épargner biso na ba makambo mususu. Vous voyez Covid oyo maladie à corona donc na comment dirais-je ba occidentaux ba kanisa ki ke biso ne to kozala plus frapper mais au contraire ke bango baza frapper ke biso. Il y a un des autres qui biso awa na Congo to bondela kamakasi batika biso to kendo ko bondela prévaner atabakanga ki l'église mais bakangi nzambe te kati na mitema na biso. Amen. C'est ça iloko kananga na loba. Ataba boy to sambela ata na kata banda kutoko sambela nzamba koyoka. Les vraies églises na mitema na biso. C'est ça. Voilà, merci beaucoup, vraiment merci, vous étiez tellement nombreuses à suivre cette mission sur Internet. Napesibino vraiment, Bambote Ebele Bisika et Zomibino. Tout ce qui est au recul Koloba pour cette histoire, on sait que d'ici là, les 15 le 15 nini ouverture il y a église ezozonga. Je pense que ezana mibeko oyo peut-être tokoki côté les melangote comme la Bible dit rendre à César ce qui est à César, à Dieu ce qui est à Dieu, c'est-à-dire que ceux qui borosenga ba taxe pour la église et kozala malamu mingi église ezala en ordre mais ceux qui et kozala na lolenge moko ya ko faire voir batu que il faut pas que l'église ou bien le peuple de Dieu basambela et kozala kitoko komingite. Général Kassongo, tu es notre général de la police au protégeaka le peuple. Le peuple, ça se trouve qu'à na terrasse. Le peuple, ça se trouve qu'à kate na bakwe mususute. Le peuple, ça se trouve partout dans l'église. Tu as dit que l'église va respecter les normes et les barrières. Donc, respecter yango. Mais aller plus loin que dire que non, au bengi va salle dans un ba diabolo pour ba bera rabino ba diabolo. Mais il faut ça la paix fort ya routine ba détenu na yo ba kita na ba terrasse. OK, comment na makamuni nezo le kana ba terrasse. Est-ce que ba terrasse ba so respecter pena ba normes. Toba ordre et barrière au bino botier 1 mètre 1 mètre. C'est ça le problème. On n'est pas contre le gouvernement, on n'est pas contre Gentini Ngobila, mais tout ce qu'on veut que ba place bozawana bozo sale la biso ba peuple. Bozo sale la biso ba peuple. Même bato baza na kati na église. Baza pekara ba peuple. Église o batoke na ensemble la wana ezapeka ba peuple. C'est-à-dire bozo sécuriser ba peuple, bozo sécuriser Batou Moussoussoute. Merci beaucoup à toi. Baton surtout à ça qui branché à suivre cette émission. Merci à Maman Chantal. Merci à toute la famille. Merci à tous les téléspectateurs. Il y a ABC One. Yesu Christ Motona Yambo. Ce qui est allé likambu église. Toko kitana balabala. Pour na koyoka ba point de vue à population. Ngaïté. C'est la population qui a dit.